Bonjour, bonjour, bonsoir la grande famille de B52, la mignonne officielle. Voilà moi votre humble servante, maman B52. Je suis là encore une fois de plus pour vous servir. Nous sommes là. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez pas de vous abonner. Abonnez-vous, aimez, commentez, partagez le lien. Ça nous fera énormément du plaisir. La famille, aujourd'hui, je vous ai amené cette affaire de Bokechu Wayambo. Je vais nous mettre d'abord la vidéo que lui-même a expliqué Ndenge événement et Bandaki, et puis je vais vous mettre la vidéo de comment est-ce que sa fille a insulté, et de là je vais maintenant nous mettre la réaction de quelques personnes, ok. On peut sepelité, on peut pour te baza contre te baza ni pour ni contre. Il y a réaction, il y a batu oyo ba mutakalize papa na biso Bokechu Wayambo. Tout là, en tout cas, tous à la passion, parce que je veux commencer à mettre étape par étape. Je dis bien tout banda na Bokechu Yemoko, après sa fille, et puis intervention Yabandeko. Beau s'abonner massivement à B52, la mignonne officielle. Beau aimer, beau commenter, et puis beau partager. Nsamba pambola biso. Bakaninga na kingo betegrenga. Tiens merci. Na benga ki mama Didi. Eta mama Didi abimina Moïse. Na bata quartier babimi. Elobelinga eloko te. Ezolekisa bino nde ba Congolais. Ngai ba humilier ngate. Ba humilier ne bino ba Congolais. Botala ke nzamba ko yebisa bino ayebisi bino ke na tindeli bino moto pona kangola bino. Mais ole bozwa sérieux ya makambo oyo Bokechu ayebisaka bino bino bozozwa ngo na buzoba na koseka. Aba bibisi mutakala esai na zwi mosa moto te. Na tolinga mosa moto na ndako te. Na ibi mbongo ya moto te. Nyonso na pona nini likolo ya Congo famille Tshisekedi Félix Tshilolo na mwasi de Denise Nyakero na ba Sylvie Mulumba bango moto bafuta barabi wana na information na zanango po na zo information ne pas petit nga lebola alobi ayebi batona po to benga lebola na procureur a kobenga ye Sandra Mudimbi pe akoya ko témoigner commandant eso na vie di bazalaka pe bakoya ko témoigner bande ko na ngai liwa ya Bokechu Wayambo ezale sengo et pas la famille Tshisekedi te. Ngai moto na tindi te kone nanga abotola Goma na Butembo na Beni. Ngai moto na tindi kone nanga abotola Bukavu te. Na tindi te. Ye moko est capable ya koreni mboka. Ya on a dit Félix Tshilolo. O mata o kita ozokende. O mata o kita. Bomengo ya Congo eza ya bino te. Denise Nyakero, Sylvie Mulumba. Nazana audio na yo. Nazana audio na yo. Likopo bo salaki, boya bobo mangai, botinelinga barabi. Bozo yiba mbongo ya Congo. Bo pomoni mbongo ya Congo. Boteki Congo. Bosana Congo nyoso bolingi. Bozo luka parce boyebike ngana zo déranger bino. Ngai moto nazo déranger. Félix Tshilolo okokanga te. Nengo boma tata na Etienne Tshisekedi na mama na okokanga te. Mwasi na yo Denise Nyakero okokanga te. Ki lesbienne na yo wana bino na mwasi na oyo zokala okokanga te. Bokokanga te. Nazala ba information na bino na kozwa audio ya Sylvie Mulumba. Ngai na yo Denise Nyakero tozokende na palais de justice ya ba belge na banai kozila o publier vidéo oyo et puis boye ba bo publier yango na Twitter yeba yango moto a publier yango bakokanga yawa o tu bakozwa yango na ba YouTube na bango bakokanga awa Chancela Vina Davina batelemi babi papa avocat ba congolais te. Tokozo avocat international. Avocat international. O toko kene na bango na palais de justice. Na kosamba na yo Sylvie Mulumba.
yo koyebisa ngai mpo na nini oyebisaki Sandra Mudimbi ke bozoluka botika boketu yambo bolumbu. Peuple congolais fait bon comprendre. Peuple congolais bandeko na biso la betali ba baluba bazokasa ke bakobangisa boketu bokobangisa ngai te. Bokobangisa ngai te. Soki bato bazotika bango ngai na kokufa na maloba na monoko. Ngala za ngai moko te. Nana bate bele sima na ngai pe liboso na ngai oka nombre ya bétoile. O comprendre. Yango na yoko ebisa peuple congolais nzamba zola kisabino bomo na ndenge bozabe conscient. Bomo na ndenge bozabe conscient mulumbu ya boketu wa yambo na mutakala ya Yesu na papa Kimbangu c'est la même chose. Ngaza eli de Dieu. Na satana kake nyonse koyela moto ba beta e moto ba finga kaye moto ba nyokola kaye moto ba sala kanaye nyonso ya lingi na se ya moi devant bino ba congolais partout dans le monde o bazo sala bazo humilier ne bino ba congolais bazo humilier ngai te po nga na sali par na nga munene nazo sala pe par na ngai ya munene Félix Tshilolo kokende Tshilolo okokende o mata nanga yakaka nengo zoya wana yakaka nengo zoya wana to bitumeza kuna ba militaire a FARDC au futaka bango te ba abandonner ndenge na zolo bana bino na momao ba wazalendo na ba FARDC bazo beta la masasi na Uvira bazo yela bato po bakima Kalemi na momo ndenge na zolo ba wazalendo na FARDC bazo bunda na Uvira po bazo masua bato musuba kima nango Kalemi mais bozo tinda bato ukambokana ya tata nao Etienne Tshisekedi na mama no Marthe donc mbokala totangama ya Mbemba ya Kamere ya bino nga na yako tika bino te ngai na yako tika bino na se ya moi te bandeko na ngai na yako tika bango na se ya moi te yango bandeko na ngai soki na leki na leka apo na ebisa bino na informer bino kaka bozalaka déjà informé ke baaka kutake ngai liboso ya ndako awa na balabala bino mo bomoni soko ozalaki na nzambe te ti bakanga yo na fungola po na belela mama Didi abima na Moïse po tozalaki na nzambe boketa kozwa mwasi ya bato boketa ngai na jina ngabu na kozwa mwasi ya bato pe mwasi yango ya bato mobali na tiki ngati na kabango na se ya moi te yango na bandeko na ngai soki na leki na leka apo na ebisa bino na informer bino kaka bozalaka déjà informé ke baaka kutake ngai liboso ya ndako awa na balabala bino mo bomoni soko ozalaki na nzambe te ti bakanga yo na fungola po na belela mama Didi abima na Moïse po tozalaki na nzambe boketa kozwa mwasi ya bato boketa ngai na jina ngabu na kozwa mwasi ya bato pe mwasi yango ya bato mobali na tiki ngati na na porta ndako lelo bomoni yango batindi barabe bandeko na ngai bana na nzambe boyeba yango ki ngai naza leader ngai naza leader un leader azalaka panique te un leader atambola nga atambolaka na baémotion te ngai esali nga ata atu te mpo nazalaki préparé déjà na spiritualité na ngai ke bakosala ngai boye bakosala ngai boye bakosala ngai boye na oka Job nzambe ayebisi bango alobi bonyokola ye me moto akotouche ame na ye te naza protégé na Seigneur Dieu tout puissant nzambe oyo apesa mabele wana naza protégé ndenge natambolaka awa naza protégé yango wana bandeko na ngai naye koyebisa bino ke bato bakanisi ke soki batiki boketu wayambo bolumu bongo esali nini nayebi mbongo moto te nazwi mwasi ya moto te naleki mpe na justifie te me naleki bi bango mpo congolais alingaka bolumbu congolais place ya bolumbu nde asepelaka me bandeko na ngai bolumbu na ngai ezokaba bolumbu ya bapaster na bino te oyo ya ngai
eza so omoni Yesu Christ omoni Vulus Kimbangu omoni Miliaso Lumbumba omoni nyonso c'est Boketu Wayambo. Boketu Wayambo c'est Élie de Dieu, envoyé de Dieu, hein? Envoyé de Dieu. Boketu Wayambo envoyé de Dieu. Nzamba lakisi bino na minute mke Europe ningani bato bana na nzambe bana bilaka esali bato passe pourquoi bosa Boketu Wayambo ndenge wana bana nzambe bozala makasi bozala fort ponga moko nazali fort nayebi ke bino bozali wana bozala makasi ngai nayebi ke bino bozali nazozila audio wana na kozwa yango bakangi nga na kingo betegre ngai tie merci nabengaki mama Didi eta mama Didi abimi na Moïse na bata quartier babimi. Bonsoir peuple congolais, bonsoir papa. Bonsoir, nous allons bien par la grâce de Dieu. Nous, on n'a pas peur. Denise Nyakero, moi je te parle. Tu as touché à la mauvaise personne, espèce de aide-soignante. Tu ne mérites même pas la place de première dame. Vous voyez ce que vous venez de faire? Vous venez simplement de nous donner la force de continuer encore cette lutte, la lutte que notre père a toujours fait et continue de faire. Félix Tshisekedi, le président pigeon voyageur, en sachant que ton peuple est dans la souffrance, toi tu es bien là en Allemagne en train de festoyer avec tes enfants. Nous, Denise Nyakero, je te donne rendez-vous personnellement, moi et toi. On se retrouvera devant le tribunal. Et c'est que tu vas nous dire ce que tu viens de faire en face. Nous, on n'a pas peur. Nous, on n'est pas complexés. On n'est pas complexés de vos richesses. Moi, je travaille ici. Je suis assistant social. J'ai mon diplôme d'ici. Moi, je ne diminue pas les autres. Nous, on a fait des études ici. Boké, tu as élevé des enfants qui ont fait des études ici. Davina, elle fait ses études ici. Elle fait des études de politologue. Et moi, j'ai étudié ici. Nous, on n'a pas peur. Et je remercie juste les encouragements de toutes les personnes qui soutiennent notre papa. Et nous allons lui dire de continuer et de continuer. Moi, je donne juste rendez-vous à Denise. Moi et Denise, rendez-vous au tribunal. Vous vous rappelez quand vous avez arrêté mon père en France? Vous savez qui a cherché, qui a fait toutes les démarches administratives? Vous connaissez, moi, je sors pas devant les réseaux sociaux. Mais je suis très fort administrativement. Je vais te rendre la vie dure et la plus difficile. Tu vas vivre, tu vas dormir là. Tu vas dormir, tu vas faire des cauchemars en sachant ce que tu viens de faire à mon père. Toi et moi, rendez-vous au tribunal. Denise, toi et moi, rendez-vous au tribunal. Espèce de lâche, une femme lâche. Moi et toi devant le tribunal. On se verra et on se parlera. Et tu peux m'apporter même ton diplôme. Ah bon, malheureusement, toi et ton mari, vous n'avez rien. Vous n'avez pas fait des études. C'est normal. C'est normal. Vous agissez comme des cons, comme des voyous, comme vraiment des voyous, et vous pensez que ce que vous venez de faire à Wayambo, ça va nous toucher, ça va même pas nous toucher parce qu'on est plus fort que ça. Mais moi, tout ce que moi c'est même pas autre chose. Moi, c'est seulement Denis Nyakero, moi et toi. Tu vas chialer et c'est ça. Ça sera vraiment les larmes, au lieu de larmes, ça sera du sang qui va couler sur tes yeux. Moi, je vais te faire vivre ça sera vraiment la pure folie que ce que je veux faire, mais administrativement. Tu me connais pas. Je m'appelle Chanslavi Boketu. Je veux te faire vivre la pire de malheur de toute ta vie. Bon. Merci Chanslavi. Non. Merci. Non. Non, papa, laisse-moi parler. Oh, parlez. Loba. En fait, moi, j'ai vraiment envie d'avoir un face-to-face. You know, moi et toi, au tribunal, on va vraiment bien se parler. J'espère que tu vas prendre un bon avocat, hein. Ma chère, tu vas prendre un bon avocat. Et Sylvie Moulumba, tu me connais pas. Tu vois vos manigances à 2 balles. Ça, c'est rien. Mais moi et toi, Sylvie Moulumba, Denise Nyakero, rendez-vous au tribunal.
cherchez déjà le meilleur avocat parce que moi, j'espère, papa, courage. Merci. Et je te laisse continuer. Nous, on n'a pas peur et on est tellement en force et on sait que on va, ton combat est légitime et nous avons notre intercesseuse, notre maman qui est Mambo Longelinda. Elle sera là en train de prier. Mais moi, je ne vais pas prier. Moi, ça sera administrativement, Denise, moi et toi. Administrativement. C'est que la guerre commence. Je te dis que la guerre commence et la plus forte va gagner. Et j'espère que ça ne sera pas toi. Parce que si tu me laisses gagner, oh ma chère, tu vois ce que les femmes sont en train de vivre à l'Est, ça sera ton tour. Tu vas voir. Moi et toi, je te le promets. Merci. Merci, Chancelavi Boketu, Maman na Jeffrey, Bozomona Elengi Abana, Balobi derrière. Ndeti yo mwana ya Boketu, très impoli, très mal éduqué. Tu te permets, tata na yo Boketu, atindela mwana bata mukeni ite na epo za makangu na ye, bande kole ba monya ngo ba sepete ba betie, papa abuna kosa na libosa kosa la Jean-Pierre Bemba, et lelo mabela pete ba congolais comme maman Denise. Yo mwana Boketu oya pobima, oba espèce ma odo yo finga ma Denise espèce ya aide soignante. Aide soignante ya musala soni. Yo mwana Boketu yo za nani? Wa licencié, oza magistrat, oza docteur, yo oza espèce, ya na zonzo no ki espèce no moko. Espèce ya assistant social. Ma Denise, aide soignante destinée na ye première dame. À sa destination, à sa destination, des monayotin, à sa moine laka. Donc, yo, les lots la poto, qu'on a aide soignante, et qu'on a moins que rien, yo, moko espèce, il y a assistance sociale. Parce que, puis, nous, comme on a besoin d'un monopole, il y a qu'on manque ma conduit respect. Donc, ok, tu as connu ma makangu, ce que vous opposez à toi, connu ma makangu, mais tout ça, les bêtises, dont des papas, nous, ami diem bikaka. Ami diem bikaka. Odombo, nous, ami diem bikaka à Paris. Tant ami diem bikaka, zose ya momit. Ya mwana ami diem bikaka. Donc, ok, tu as connu moi la batte. Bah, il y a atteint moi la batte, mitakala. Et pour se sauver, bon, il m'a là, tu sais, on a comme ma première dame, un moment, les Congolais. Bon se calmer pe, bon se calmer. Ndebe na boza na droit yo finga ba konza mboka ndebe biso, to na droit yo côté la bango. Chacun est libre. Donc bino bo finga bango biso lo ba teke ba futa bino. Donc so pe biso to côté ni bango. Na ko to ko lo ba so je m'en fous. Je m'en fous et puis na. Salut la famille, aujourd'hui quatrième fois na bandeli vidéo, il y a plus de 3 minutes. Batbako benga ngala batna ba congolais ba na culture moko salité. So lingo benga mutu komela ye nano. Et plus grave, oka mutongo boza ba mastate. Bo solo la raté, tam so mona eka na musika ou encore appelle ça numéro parce que au présenter qui situation moko. Écrit bonjour, ça va maman, est-ce que je peux vous appeler? C'est ça la politesse. Hein? Et puis na ba butu ka bo benga ba tu appelles une personne yoza mobali aza mwasi. So aza na mbeto. Fala yamba yo en plus oka so benga na vidéo. Soit ça en plein tatamia, yambi allo, so mona. Ah bon, après n'a pas de bonne manière. Plus grave, vous habitez en Europe. Bon, s'intégrer, té. Maman, je viens dans un JDK, mon père, wazar, le barayango, soda, poto, mon vieux, j'étais sali. Ah! On se 4e fois, 5e fois, on de la vidéo. On se ben, on habite sur nos sanines. Hein? Ah, la famille. Nana kanda, quand vous constatez, mon beau, tu m'as aussi la parole loko. Boketu ba yambo bolimbisi na pesi bino to mbotete mbote na bino. Boketu ba yambo ba agressé qui est quelques semaines passées ou quelques mois passés aya ki a auto benga la ligne la sauter premier. Pona yo lo banabiso ke combat zo menende muto memelie ba malheur. Akizaki Jean-Pierre Bemba makolo X muto luka bomaye. Akize Chilolo Félix Mabundi matama minene mutu munene mutatindi ba bomaye. Mutu ne tunamaki. Na ba mbule belo Boketu amene komba. Ka lelo nde batindi ba bomaye. Bon, tokangi parenthèse et ama amboyaka.
mais comme vérité ezala teti comme temps ezalaka maître mobimba juge mobimba lelo vérité bimi na mpoasa tanzambe basala na ete boyebi bino batu oyo boyaka ko finga batu na ba réseaux sociaux neti kaka bino nde bozalaka ba santu bino nde bozalaka soki je sais pas mais na subasma na basese boya pe na ba mamoro oyo lo ba frère Patrice Yemba na nzembo lobitala batu nyonso te bana boloko yo za juste kolega bango ba misu bana ba boloko wana mabe oyo salaka leta yebite so ba lobi ba bimisango libanda yo po okangame ta mususu ko to beta oza condamné à mort et yaneti ba bokechwa yambo na oloba lokola politicienne te bano bana ndo sama kele fana pikisa bango donc na banda koloba batu mingi ba mabe basalaka ya kobombama so ba lobi ba bimisango libanda leta okanga ye ta musuku bato azoko akiza zo tsamisa pi baza malamu koleka ye bobelela Balthazar awa est-ce que vous savez que ezana bato baza plus que Balthazar baza belé na mokila bato mais baza pe bazaki pe parmi bato bano finga Balthazar ko bamba Balthazar mabanga c'est ça awa eza marambu ya barando ya politique te loin de là ici je réagis comme étant une mère na oki passe na motema mama moko ta kolinga ko permettre loko a osepela na likambo bokecho aye ko sauter premier a mais vérité za la teti lelo vérité bimili banda bande ko ba approcher bokechu batuniye ba pesi na mbote batomba za poli sali yé pas on si sali. C'est toi qui envoies ta bite aux gamines. Question à Liboso. Boloba en français, non? Certainement, vous avez tout compris. Question à Mibale. C'est toi, là, sur les photos, donc, baza même n'a pas preuve. Nengatin de la bana ya batu ligwaja. Bana ya batu ya mike. Atin de la bango, ba photo na ye, Alexa bango lingenda na ye. Généralement, batu mwindu mingi, balinga ko baloba nini ko take action tope ko réagir na ba mara mususu eko za la série grave ko régler ba compte mususu voilà surtout na ba poto yo entre frères et sœurs entre batu mwindu na nenga ki buntu mwindu surtout so za muta ba tempérament mo zo muta kanda na place okendo funda na justice omo na ba longue histoire l'état balandela po mundela za bongo ko kansate lelo so ke ko tala mutu batinde la batiki na bazeli c'est vrai likamba pédophilie bazwa ngo moi sérieux par rapport à sérieux moi te par rapport à ba susu bato belo ka te mamba justice longue histoire to sila na ka to beta ka après bon to tikai mi soupe basala ngo ka pona te to corriger kaka après tout il est notre frère lobi ba otena boloko ba otena sika pas il a quand même une famille bato mundo belo bazara bongo mingi baza bongo. Na logique, comme ils ont des preuves, si balobi ba kena on a justice, on va l'arrêter. Attention, peut-être comme qui na action te ko poser acte te ya ko agresser moi sexuellement, mais le fait kaka ya ko tinda ba image wana ezali infraction. Aba mboko na bino wana na ebité ba poto ekeseni, mais nous ici on va t'arrêter. Obeta boloko. C'est ça. Ba tate belé ba congolais ba na kata ba business wa salité o. Mais le sambo nange ezali nzamba exposé bino surtout so kutani na vidéo oyo na loba comme étant la bouche autorisée comme kasoko sale loko te parce que ba okanga yo on va t'arrêter yes yo zotalanga yo muto tshaka mwana ya mwasi no misapi yo ba okanga yo ba batate bela bandoki bazana kata buzobo yo qu'on vous arrête c'est vraiment méchant bana ya batomike tindela ba mutakala na yo ya pas ces amawa. Nana minga olobate eza expression ya sentiment ya kanda na ya mawa bana batomike oluka bango yo koko na âge yo so ya plus de 50 bana batomike o la kisa ba mutakala na yo et pour mutakala yango pe dona lobi ewe yambo do bela makele lo vio chaka na ko ganga na bela makele na ba miso ya obimsa do nyonso yango na otomoni na video so na photo nyonso yango na Simo poso lobito mobala pembe tina Dubai mobala leki libongo nelengi bela tete olia vongo ndumba zui permis papa lupanga beli liboma keba nyoka au swabiso ndakala melingando ndumba zui permis papa lupanga beli liboma ngawana libanga gologota nie kese keba nyoka au swabiso
la wana ya yete kolanda bango te bazalo kwa maya safu ba umela kosi la moto te la niekese mbote bisika nyoso bozali grâce à Jésus eza na bino nana sali biso likambo somo boye ema biso mtuba miso koma na ngoya ba maneti nani wana abomi mboka hila bana mama mboka eza ya koyinda na bana mama batindelinga mutakala boketi ya yambo wana ko ebelebela te tokolia bongo nana sali epe bona ba ajosi bokomi kotikaka mutu tata munene bongo mutakala kolisudegesa baridi etika wa yaya misu ngadi bokutika mutu mutakala ndengo wana na ba ajo toko atakandango poni bokomi ngana system kotika kabatu beta nga soko buka nga tika nga na nini mamba mitakala asese komeli mutakala bokecho ekomela molili temebe desordre bokecho obebisili solo bangala la lulala tolelo sonandonge he mama bosungi yete ya bosibosela ya bana mama matel nazana ngo yaga na lar na relax nako ate bokitwa mundiko na ngamona mama na ngai na okoka te ko kabani takala wana papi mboma na ko tindela bino te na okoka te motema passe na tilo kole bongo ndenge fuka minango ya na degarde ko teka kaboye mama nana sali boye ko namoni mitakala ona ba mutakala mama oya mama ya kankokolo mama ngana nginga yepo kuneni suso commission system neta kotika ba pole belinga na bi tenga na soka tsangabi nini ngundaka ba nini na kanisa kinini ndako babenga nini na kasiki ndaka ba pigeon te zala ba pigeon na tala bolongo mukitsenga ngakaba nyoka ngabi nina muzutindela ngababi keba nyoka telo ngabi zala bandeke ya ba pigeon na tala bungaka si pigeon likola ndako likola zala na tala ibokeso sana mutakala mwana mungala solo wono tala koti ya bana mama mutata wanda sa bongo suko mama ngolo mo seka kosa ibokitwe han mutakala bana mama yangolo bandako lo bazozela etiko vimba ana vimba mama vimba ka namona ibe akina caleçon ta tsaka pantalon ala ta caleçon te omoni système na lubaka leta parce que pour bakate be caleçon nge umela ala ta caleçon ta leta zibulunzaza wo nana sali boye ko bokana kiye ligi songo pozo yoka mutakala ngoso mona bana mama azar mutakala bongo tsuko esala luka bato ba plus ba pesa ngambise vimba ngabi nzombo te oyo babi nzombo te tala bien ngabi uno mono kwa ndeka fana kata zala to mama bongo tsuko ba pona ngondike sala kwa mwa bazala azala mutakala on dirait plante ngaka te plante asuki bazo plante nzonga mutaza bongo te bokeso yo osungi te la ebele te bokolia bongo mwana mungala bokeso biso bangala to kana ba makambo na te yoko bimisa so mutakala biso bana bangala oba ya bwende mutakala bana mama ya bwende itoko
ngabi boketsa lobaka ya solo kwa bing bosaka na kanango yebi ndenga na tonda oh mama siko matama siko de matama ngetsa matama yebi yango de matama wana baba je suis na tie bana mama matere vandia omoni kene msabino ngana vanda kana ngakana na vandi botande makambo yaka bongo nde batu oya go senga ngasoka sana mbongo tena kopia na ngate bobenga bengate na sana beso na ngana beso kopia mutu mutakala ya nani ya boketsu te boluka ngo kaka mama akoba ba fiaki ya poto ba lingamita solo muni mutakala ya mwana mbali et si so petit et ça mdesa ba ridi na ba ridi na mutakala ngomobulu mais aza azako tina ti azali mutakala moko ya mni ya mbanda kama na ya mnini kuna ko ya buende wana bazo ese komela na kopepa mbisi bon suko ebima ebele la te bolia bongo boko lia ngo bongo bokitsa go lesa bino ngo bongo mama na musika ondike ba saleke prolapsisi kala mingi te ondike ba kataka na gilet musondike na ciseau musondike na machette hela mutana salaki bonga kana bon siko ko bimisa bon posani bokoma ka sobo discuter ko bimisa ka bitakala ba tutata munene ndengo wana boketsu bakana ki vraiment oyo ka mutakalo ngitsiko sike kebo Zaira da la fe retrouver ekoi ndezoni ndibanda ko sala serimona Zaira da la fe retrouver ekoi ngabi keba nyoka et ça le quoi suka kekele ba yal so na ko bina na tanga group ka ke wan mo buta na group ka ria bana mama azana ngo ngaso ntsepso mlo kamna kosa azana ngo tina ti imutakala ngo ba desende moketsi na biso mwana mama na nga ndana kanda kiebwe atakanda ngo bino bongo bana mama na oki nsoto malili na mona me mutakala moketsu ese lokolo landi seng bolo kwa kangi kate moka kufina pema talambangu sugu chaka kabo bombe uwa wala machine fufu vraiment nikio mutakana ki bonga zo batu ndako pia mutakana nezo mutakana ngesa nga misupasi nzoto pasi siko mabena ngesa nde mwindu mwindu meza makasi esa na mwindu meza ni mwindu molili te me mwindu ndike pesa inga kanda ndike na boneka ngo libuso nazo ibati sugeza nini liziba mbisi to mutakala kaya ya nani yango sisema kokata pole la lobaka boketi fale kata bapoali ezo yeba ni liziba mbisi ngaka sekinda kwa zala ya nini yaba pigeon to ngaka se pigeon mtafandi na kana yeba ngabo namogelo moninga ngabe pigeon abebi longa kuna noba kene pupa yibo ka bongo poni no simo yo so tana bien desani ngabi na toka san ndeke asana kati simo posolobito depuis année bande oningisi nzoto te tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya artiste ya grande renommée oyebana ezali showbiz yaka ko vivre pe ko fêter
c'est ton ya Belleville TV. Oyo ezali cadeau signé Bellard Production. Andimi à offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars Oyo avec ba one man show. Oyo ba komema bino na niveau bolingaka. Bon retrouver ambiance, bon retrouver bon humeur. Oyo nanu bozwa quitté depuis début année. Avec ba one man show lokola décor ilonga Gladys Aïda, Maman Kalunga, Maman Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Belleville Kandi, Akozalawana, Pona Kosepelisa bino. Yo muto tuninga droit d'entrée, et ezali na $10 ya pamba, $30 pona ba place VIP, gagner temps, yo muto lingozo habillé, benga na ba numéro oyo, okozala mobimba. Yo muto yebinanu, Carrefour Pétomple, Bastar ya RDCT o ezali showbiz, ezali na croisement, ya ba avenue Colonel Munjiba, na boulevard du 30 juin, yaka awa, o sepela, o vivre ambiance, oyo na notikali ko vivre te, le 29 mars oyo, na showbiz nga na zanga te. Hey, Keyo, oui! Bonjour à tout le monde. Voilà, nous sommes là. Genève boutique online. En tout cas, venez nombreux. Si vous avez vos manifestations, si vous avez de mariage, vous voulez changer des robes, n'hésitez pas de nous contacter ici chez Genève boutique. Oh mon Dieu, si belle la robe de gloire. Ceci s'appelle la robe de gloire. Venez nombreux, notre numéro s'affiche. Contactez-nous pour vos fêtes, vous ne serez pas déçus. Livraison à domicile. We welcome you to come in numbers to order here to wedding dress for hire and sales. Welcome. nayebi te video oyo ernime kokoma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo nayebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango eza nini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ba maladie telle que diabète tension AVC prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso, solution yango yo, na yeli yo solution, ya ba produit na biso, ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko nanga na ili yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà eza pollué. Eza pollué à partir ya biloko oyo tozo lia. Biloko tozo lia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko tozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques, biloko tozolia bazo tia yango ba poison, biloko tozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango wana compagnie ya aloe vera products bakaniseli peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays, balobi non tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango eza na malamu yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate produit oyo eza somnifère ezo pesa yo pongi yo oyo za na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po pesa yo nzoto makasi yo oyo za na ba toxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula ba veine na yo produit oyo eza na ba bienfait ebele produit oyo ko soigner pour l'estomac produit oyo ko soigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te
pour la santé na yo. Santé ezana prité. Santé ezana prité. Yangwana somba produit oyo. Soki omilingaka. Pe olingi libota na yo. Olingi mobali na yo. Olingi bana na yo. Te okokosanga produit oyo te. Yangona yoko présenter yo. Produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine, la plus c'est 44 79 853 90 849. Na Banyeli Soussou, plus c'est 44 79 853 90 849. Tika Nzambe apambola yo kozanga produit oyote aloe vera gel. Oh, la mignonne. Botika la bébé. Oh, Kina sans la mignonne au Bongolian. Oh, zéro. L'obésala Kina disait c'est un deux au Bongolian. On a un. Yangozo pesa posa kuzongisa nga bébé na mbuma. Basa la ba chaussée kaka. On a voiture.